Si on parle de la patronne, on parle de la patronne, quoi. Moi, si Nzambe, moi, soyez bien des baluka mbongo. Hein? Moi, soyez bien des baluka mbongo. Babi mokili etambola bongo. Etambola bongo, moi, soyez bien koluka mbongo, on n'a pas besoin. Moi, soyez bien koluka mbongo. Ezaki de tango akala. Ba maman na biso ezaki na chance. Ba vanda la bango, ba osela bango nyonso. Mais pour le moment, moi, s'il faut qu'on bosse. Hein? La patronne a aussi la foufou. Le bata bénéfice à $100 pour seper la caca. Parce que Nanzela to le kotamote. Donc Nzambe apambola basigno surtout baluka ambongo. Bonjour la famille. Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezalina chambre, salon, cuisine. Tous la chambre, salon, cuisine. Donc, appartement la biso est propre, makasi. Donc, au bozomo na eza na salle à manger. Bakiti nango yangoyo. Appartement la biso est nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye au la réservation appartement. Oyo bozomo na ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya ya salon dans la chambre dango yango yo moni ba regarde wala to sali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc li nango ezala ngo li ya 2 personnes eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza la climatiseur chambre la biso yango yo tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à koboser yangoyo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco kuluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais de si total asko cuisine ngo. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botale eza na espace. Cuisine na biso ya ngoyo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso ya ngoyo, eza wana po na bino.